na lobela nano Moïse Mbiye PD oyo magicien Gege Engra Moïse Mbiye omoni ba aventure oyo memi na mboka wana yeba ngetaki nga naza vivant Moïse Mbiye okobetaka musique non na poto wate c'est fini. Amen. Amen. Yo Moïse Mbiye Gege okosuka ngai bokecho ya mona biso mokolo na kokoma na kata mboka no mon église na yo ekoma siège ya peuple mokonzi bato kutu babandaki na tata no lo karta bango kisino ya makasi mais yeba ke Dieu tout puissant yo za na Gege naza na Dieu tout puissant le créateur d'univers naza na le roi du monde naza na Mvuluzi Kimbangu Patrice Emery Lumbumba yeba yango ki mvule beta moi petit moko muke kaka oya PD petit magicien mokobo yo Moïse Mbiye Gege yo ze loko na kata mbokana yeba yango ki mvule betaka ekataka tokokutana na yo Moïse Mbiye imbécile PD osima bakisi na yo olingi te baninga bazwa olingi te baninga babonga yo ya kolakisa na mboka no ocréer manager na yo na Denis Lese oyo aza na bakiontere apakola Karola itazika tokosukisa osuki Moïse Mbiye Gege okomona makambo tokosala wana poto Oluki makambo ao okomona makambo ao indie miso kaka boy okomona makambo ao Nkawa jaga nkawa osuki Moïse Mbiye Gege oza zoba yo oza ndoki bato tu basalisa yo na mokili eso yebi bango oyebi bango batongiro meme télévision yo Moïse Mbiye Gege na boyi moto asambela nzambe te mais banzambe oyo ndenge naza kolimbola bino awa c'est très dangereux tata na ndako mwasi akeye moko te 4 heures akoyaka kuna okoyika ta kotuna ete uti wapi balobi na yo nini ozali kosa te babi bazali kosukola ye mpo milimo ya mabe longwa engai mobali na ye okosukola ngai te obele ye Mongala ya solo abangaka likambo te azalaka be misoka atambolaka na fiere Mongala so aza na posa lobela moto vérité abangaka te po oza mbinga po oza kitoko to soko oza na ndenge nini te Mongala so aza na posa bamba moto vérité nelongi abambaka moto vérité nelongi ba moko itali eta simi nzela ke Patrice Emery Lumbumba kufi na 36 ans tala Lumbumba 36 ans talaka Patrice Emery Lumbumba na 36 ans ya erwana Zoba na 36 ans lelo Kolemba Semoul Kolemba Mange Sende Kolemba potopota ngai talaka elongi ya Moïse Mbiye Gege e matame lemba okasa mikate ya bitabe ba okalinga ngona na mbakana température penza méchant na tango na ye libala kati ya kunda na tango na ye libala kati ya kunda bokozala humilie na mabele wana yango bandeko na ngai ya Londres ya Liverpool Manchester Tottenham Barking Leytonstone Notting Hill Gate ndeko tozo kosenga bakoko na biso oyo bobengi na lopoto batita na biso bafetre na biso batalisaki ngai natalisa mpona biso songolo pakala oyo nyonso oza na bakoko
soki koko avimbaka makolo oyo ozali pe eza donc na nzoto ya bamama ya bilenge ya bakoko bakokololo otungisamaka na kovimba makolo luka mafuta ya nguma opakola omasaka ekosunga yo makasi etali age te me na nzela ya bakoko na ngolu na bango ndenge moko ezalaka na lobaka bamama tata mama akoki olia biloko bango balambi basilisi koko bapesi ye me koko sukasuka bombelaka koko na ye. Voilà, na nzela bakoko yango biso mpe baoyo toherite bamakila oyo bakombo oyo loposo oyo. Donc voilà, yango kaka na nga natalisa bino. Senga papa Kimbangu na sengi yo papa Kimbangu balala vent lelo fe balala vent bakota vent bokana tindikela bino na prière pour vous comprendre. Kanda mikolo yo, donc on dirait que ba Congolais belé ba bosana penza richesse na bango. Talaka elongi ya Moïse Mbi Egege e matame lemba okasa mikate ya bitabe ba okalinga ngona na mbakana Okotel elongi ne eza kolemba. Naza mwana muke. Ebe oui. Seigneur, pesa biso force Seigneur. Ya mabe fo keba mwasa zongisa mona pièce mabe. Oui. Soko tumoli mwasi pika. Yo zongisa koleli. Nga pena nazali champion nango. Oh, ke mobala salo mabe yo zongisa. Ah, na kozongisa ya grave aleli pena simbi mutu. Akala. Yo mutanko Naza mutanko. Yo salinga nini match kwata nga pena zongisa double kwata. Amen. Au TEP, c'est Kalala Omutunde, je vous remercie de m'avoir rejoint. Comme vous le savez, ensemble nous allons célébrer le génie africain. À très bientôt.